lelo mama Michibola o azalaki mwasi ya kancha wa milongo abotana ebana abilelo ke évêque Pascal Mukuna alingi a violé bandeko balandi to pousser un peu makanisi musika. Est-ce que évêque Pascal Mukuna a se retrouvé qui na incapacité ayebisa mwana mwasi wana ke na lingio okoma mwasi nanga mwana mwasi wana ko epe kozana makasi aboya? Je ne pense pas. Nazo kende na likambo etali viol lelo oyo mami Chibola na libatu nyuso balanda biso azalaki mwasi ya serviteur ya évêque Pascal Mukuna ndeko kancha wa milongo onga na yebi très bien, même esika lali na lilita na ye ayebi ke na yebi malamu, même bana na ye même partout ba Hollande ba yebi ke na yebi ndeko kancha wa milongo très bien, parce que outaki déjà na sesura mataki na niveau évêque c'est kamati likolo. C'est pour dire que si réellement moi si on a touché qui motema avec Pascal Mukuna, il y avait 1 million de possibilités pour que Akoma librement sans violence moi si avec Pascal Mukuna. Je ne pense pas que il fallait passer par viol pour que Mami Chibola Akoma moi si avec Pascal Mukuna. Je ne pense pas que possibilité ne kukai kozala. Elle pouvait céder facilement la demande à évêque si cela était le cas, ça passait par le viol. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission sociopolitique culturelle présentée par Doriane, autrement dit la fille intelligente. Merci à Diego derrière la caméra, merci à vous fidèles internautes pour l'attention accordée à ma personne. Toujours la mingi à travers cette émission Maïmata Limboka, et je ne suis pas seule sur ce plateau accompagnée d'un invité et Naende Tokosolola Maïmata Limboka par rapport à ndeko pasteur Mukuna na Mami Chibola par rapport à procès na bango Tokosolola pe makambu ya ndeko Vital Kamerhe tokomi wapi kino lelo Tokosolola vraiment maebele à travers cette émission. Je ne suis pas seule ndenge na lobby, je suis avec papa Médard Nayende Tokosolola, il est journaliste et puis analyste politique. Nayende Tokosolola Maïmata Limboka, je dis bonjour et bienvenue papa Médard. Bonjour maman Gloriane. Et c'est moi comme on a dit sur la émission na biso Parlons-en. Merci na Seigneur, merci Mindo, c'est plus sous ya mbanga na émission na Parlons-en pour que tout me kakolobela makambo zo le kanambo kanabiso. Merci beaucoup papa Médard. Avant tout kota na vivre ya émission na biso, moi liloba na baimboka oyo balandaka yo, pe balandaka émission oyo pe bazaka na souci que mboka na biso etambola malamu, moi liloba na bango. Bon, nazo senga bango merci na confiance bazo continuer ko sala biso. Biso pe lokola baimboka to sengeli ko pe kabola la bango makanisi na makambo ezo le kanamboka na biso pour que to meka ko éclairer opinion bisika nyonso bazo na biso to ko akotali sabatu likambu ndenge ko kozala peut-être pe mutu mso ko ozala na kozanga ko yeba tout ça na mwa mituna à travers biso ba ko ape kozwa biano na mituna belé bazali ko mituna ndenge lelo obi ke to kolobela likambo ya pasteur Mukuna to ko kotala pe procès Vital Kamerhe na makambo ya ndeko Ngoika Sanji ndenge makambo ezoleka na banzete to komeka ko pousser un peu plus loin raisonnement na biso ba analyse na biso pour que éclairer bateau ba vin na banok ba se poser ba question belé na banza lelo na émission ba oza réponse belé pe. Merci beaucoup ndeko Médard mwana mboka, journaliste et puis analyste. Tokeimba la moko na Maïmata le procès ndeko pasteur révérend pasteur Mukuna na ndeko Mami Chibola en tant que analyste nini osali na Maïmata procès. Bon, na banza lelo oyo na nesengo ya komona mboka na biso ninge komi ko kene na oto bengi na lingala mbongwa na changement. Parce que ceux qui ont kaka ndenge mboka ezalaka kala mbele si ba condamna mosali na nzambe kala na minute aussi ba bete tam soupe 20 ans 15 ans de CP lala nango esila mais tam sous vérité pe kokozala tout autre mais lelo oyo avec appui ya tata mokonzi ekolo na lolenge pe bana mboka belé tozo bunda lelo oyo tozo sapenda mboka na biso na mibeko nango na oyo sengi penda ke justice ezala tango za na mbeba se poza na mbeba te oza na mbeba te et na banza lelo
à travers le procès avec Pascal Mukuna, des communautés internationales et comprendre réellement que justice est Kotinambo Canabiso. Les lois de comprendre vraiment que le changement est Sanami Nambo Canabiso et si quelqu'un va selo makambo ou tout ça, mais justice est l'anelipe et katili kambo nabo sembo. Na oyo etali problème ya ndeko Mukuna. Tolanda ki biso banso procès en na bokebi ba retenir 3 infractions na avec Mukuna. Premièrement, détention illicite des titres parcellaires. Deuxièmement, nous allons qui na infraction, il y a viol. Troisièmement, menace de mort. Toujours parler sur la justice. Justice et imagination, ce sont des faits infractionnels ou essentiels et réprimandés par la justice. Nazo kenena likambo etali viol. Lelo oyo mamichi bola na libat nyuso balanda biso. Azalaki mwasi ya serviteur ya évêque Pascal Mukuna. Ndeko Kancha wa Milongo o ngana yebi très bien. Même si Kalali na lilita na ayebi ke na yebi malam, même bana na ye, même partout ba Hollande ba yebi ke na yebi Ndeko Kancha wa Milongo très bien. Lelo mama michibola o azalaki mwasi ya Kancha wa Milongo abotana ebana abilelo ke évêque Pascal Mukuna alingi a violé bandeko balandi to pousser un peu makanisi musika. Est-ce que évêque Pascal Mukuna a se retrouvé qui na incapacité ayebisa mwana mwasi wana ke na lingio okoma mwasi nanga mwana mwasi wana ko epe kozana makasi aboya? Je ne pense pas, parce que autaki déjà na sesura mataki na niveau évêque c'est kamati likolo. C'est pour dire que si réellement moi a touché qui motema ya avec Pascal Mukuna, il y avait 1 million de possibilités pour que Akoma librement sans violence moi si avec Pascal Mukuna. Je ne pense pas que il fallait passer par viol pour que Mamichi Bola Akoma moi si avec Pascal Mukuna. Je ne pense pas que possibilité ne kukai kozala. Elle pouvait céder facilement la demande à évêque si cela était le cas, ça passait par le viol. Par là, aux linga ko expliquer ba téléspectateurs ni ni tant au lingo lo baké ce qui pasteur Mukuna par exemple a dérangé qui est il n'y a que les cas facilement sans passer par Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Lelo o moi si on a zaki moi si a Kancha wa Milongo ba botina e ba mwana Kancha akufa si lelo toujours raisonner te maman Gloriane lelo avec Pascal Abengi habité maman ne mobile no akufi ngana lingi otika la mwasi nanga maman Gloria est-ce que vous allez passer vous a mwasi et vous allez pas citer si na boité to boité akoki ne peut ko boya mais je ne vois que pas que ekokaki ko za la passer Tebi basi ya kisasa te makambo ya kisasa ndenge le kaka. La faiblesse ya basi ya kisasa donc ceux qui même akufeli mobali ataza ki serviteur ya pasteur Mukuna ceux qui pasteur a sengié le boko to le balingue ce sera elnga ko le ka facile peut-être non tu te trompes basi na so bazana ndenge mo tozo sala ba analyse hein. Lelo o si l'arrivée na lobi te qu'avec Pascal Mukuna alingaki na lobi ngo bongote tozo sala ba analyse hein si l'arrivée que avec Azaki na posa na ye c'est vrai ka kokaki ne pe ko boya mais possibilité andima eza un peu mingi pourquoi na bi que possibilité andima eza mingi Azaki moi si a Kancha quand tu étais marié vous comprenez une femme lorsque déjà azali kondima kobimana un homme ou ayebi vraiment kaza engagé c'est qu'il y a une certaine facilité. Vous comprenez? C'est que c'est une femme facile. Oyo azondima abina yeke non ndeko kambo azaka engagé na mutuboyo bien zeblo azaka engagé na mwasi na ye. Mais tant azondima aya ko ndima suko za la deuxième na position entre nous soit dit c'est une femme qui affiche une certaine facilité, une certaine légèreté. Vous comprenez maman Gloriane? Na retiro moi mke maloba maintenant ce qui to landi par rapport ya ndeko mami Chibola tant asola ki sola ya papa Kacha wana Kacha plutôt aloba ki azaka déjà na fiancé na ye papa Kacha qui n'a pas ka etoloba qui n'a pas ka c'était par force tellement que bazape baluba na obligation ya famille papa Kacha a utilisé qui force et puis moyen de cela qui azala na donc ça qui vraiment volonté parfaite na été tant que moi au moni lelo maman Gloriane yoza moi si
ovandi na mobali bo vivre naye abotisio bana mobali akufi après on le batte mobali wana linganga na makasi bovandi bozo bota bana bazeli ndako bozo vivre ensemble na ebité qui est ce Congolais ou c'est mutuni na kondima une telle chose. Hein? Ce sont des situations où tu peux admettre que azalaki bel et bien moi si ya kancha. Admettons le lokabi que kancha ndima kayen alinga kayen na makasi tout ça. Mais pourquoi elle va jusqu'à plus loin à réclamer ba bien ya kancha? Le quoi kancha kufa qui c'était une occasion à comme on est libre à ça la vie facilement. Pourquoi a comme qu'on réclamer ba bien ya kancha? Parce que la deuxième infraction na utukoloba awa détention illicite hein il y a ba titre parcelle c'est kakenda qui ko réclamer moi ba droit mokobo tant moi c'est attelemi à qui ko réclamer ba droit mokobo Elexine Mama Gloriane c'est que elle se reconnaît en tant que femme ya mutuana na kosi mama. Elle se reconnaît comme étant une femme. Le quoi mobile nanga kufi na pas avec apé sanga ba droit o esengeli po nangai. Vous comprenez? Nazo zonga na makambo etali viol. Lié à viol. Ils ont une résidence il y a avec Pascal Mukuna, il y a Météo. C'est une grande parcelle construite finie. Na uti na mwasi na ebité na matete na lingwala ti na meme na mbinza akoti na Météo na lupangu na ngai o muto azali te na lupangu wana jusqu'à présent muto vanda kuna te na commune na lupangu. Qu'est-ce qui me manquera na kota na l'une des chambres na sala forfait na ngai kena kene ko violer na kati ya mutuka déjà commune mwasi na lupangu o muto azate lupangu pe ayo ezape na banda ko ebele ndaku munene pourquoi okene ko violer na kati ya mutuka? Ça c'est une des choses. De trois, tolandi biso nyonso image wana Mama Gloriane toza bato a TV netinga na tovani na plateau boy jamais yo tonga tokoki ko filmer foka Junior Kambo to diedo azala sima ya caméra pose biso bilili yango te mama tozotala des personnages bazobima na kati ya image. Ça veut dire que il y avait une troisième personne à filmer image wana yebisanga avec akomaki maladi andima azo violer moi si na kati ya mutuka abengisa cameraman a filmer tout le tout raisonner hein? Même yo morozoyi ba obengi cameraman a refilmer nongozoyi ba. Donc toujours comprendre que ezali ba manœuvre oyo ba cybercriminalité bazo sala pour que ba meka ko froisser image à l'homme de Dieu. Et au devoir tant tout le monde makamon surtout nous comprenons que il n'y a pas eu viol. En tant que Moutnanzambi, Aïba Epeke a se défendre. Ça, tout justice et samba. La bande que Mikolese soit belete dans 48 heures, justice s'est prononcée s'il y avait viol ou pas. Monde entier va comprendre que justice est ça là, Moussala Namboka Nabisom. N'a qu'une deuxième infraction, où il y a détention illicite, il y a titre parcellaire. Si quand tu as eu une maison, à s'asseoir na kati ya Kinshasa oyo, c'est à cause de l'évêque Pascal Mukuna. Même les lots quand tu as se ressuscité, alors le makambo na zoe bisabinom. C'est quelqu'un oyo évêque a façonné qui était à côté de l'évêque. Les lots au